soki Karine mokonzi ayaki epai na ngai ke vie te parce que ayaki na bandemi mingi bakokanela ye alors ndenge bazokanela ye faut toluka mwa ye naluka mwa ye mpe na protege ebandeli namonisaki ye première phase A sikoyo nake namonisi phase B nakotika kachi te nazobunda kachi mais nde baadversaire parce que baadversaire nanga detayelaki Puma kanga la machine de guerre papa Wemba bakufaki na nzela accident donc oyo batikali oyo baza bakachere te moye na bunda na bango eza te eloko tolukaki kaka question na baki bato balobi nini ke eding baza na tape perde non yali parti ya mboka na biso moto akopona parti oyo alingi oyo balingi okenda PPRD bakei oyo balinga IDPS bakei oyo balinga parti songolo bakei mais eloko tolukaka nini mboka ezala kitoko mais bayebaki soro oyo papa Kisekedi aza kozwa loyo mpe kokweyela bango balandaka route wana gouvernement na nga na sali na motema oyi naloba ete bozelaka mokongo na kosala gouvernement na ngai nde nayebi kodeside oyo nga na koloba soki olobi Karine se edingwe se Karine kolinga te oyeba de A à Z. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babibozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis souci à ces plats TV, ça va client là, non, donc la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour Benga, pour la consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour va filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Va film en Nigeria, il y a Congolais, Africain, vraiment comme ça, les gens bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de mon numéro, botine de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut botine de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Et bienvenue sur la RD Congo Info.net. Tout le monde est d'accord avec mon boss César Ngadi Klebo Balbito Kangabango Tinasuka. Alors Lelo, votre NB serviteur Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise quand est mesana kolanda actualité au ezo le Kalamboka Congo. Toye ko zobongo mwana mboka na kombo ya Edi. Edi ngomoto na ngenge. Webike yenda simbi actualité mikolo balobi. Aluki même kokunda kutu actualité ya papa Etienne Tshisekedi mais keba to beta masolo na kati émission oyo. Alors lelo to ekozoma na mboka ya Edi kande na lobi to beta na masolo oyo ezoleka lelo na monde internet partout dans le monde botala ki bomonaki
l'actualité ezali vraiment tokobeta masolo ebele na bosa TV nanga bipoli olobaki yebisa ye chanda lobi bobeta masolo bien donc il veut déjà comprendre que non to solo là qui donc sans plus tarder te pousser déjà reste me fongole langai caméra to solo on a invité il dit bonjour. Bonjour papa. Il dit bonne santé bonne makamba activité makamni so ekende. Oh santé naza bien. Omoni binzo tona ndingezali. Naza ndingi na karate na vimbi sous makas. On dirait comme bazo piner quoi bazo pomper quoi piner na kwado. Vraiment. Alors mutu moko ye dit avant to bande émission mutu moko alobaki na ebisa yo ki na komisa mbote na epa na yo ve nanga bipoli na fulu chando ve chando baki soko komi pa bipoli avant bande émission no gradi komisa na mbote na komisa na mbote ave bipoli pa na. Oh na ndimi mbote parce que me de musique. Oyebi kala na contact studio na betaki mitana sala ki musique na bipoli te mbaki sikamoko na Palladium. Mais sur comment il koyemba il y a les grâce pour na bipoli parce que na sali métier nyonso. Alors mutalisenga musique ya bipoli. Vechando moni déjà ndenge nini tozobeta lisolo na mwana mboka yai dinga benga ikaya idi. Alors yai dit lelo kachezo le kandenge ni yai dit abundaka isusu te carrière ici là bat musu balobi non maladie ya kota palin tout ça nangi no episa bat nyonso bazolando lelo musala oyo pona ya kachi utiki yango to nzoto kande permettre te. Non nzoto zabna en forme. Na kotika kachi nzo bunda kachi mais nde ba adversaire parce que ba adversaire nga détail la ki puma kanga la machine de guerre papa wemba ba kufanya nzela accident donc o batikali oyo baza ba kacherte moyena bunda na bango ezate mais na bunda na libanda ya mboka so ba inviter nga libanda ya mboka na kena bundi na sepesi ba tupena du vol na zonga na Kinshasa ba boye ba kacherte nda bazate. Alors, dans l'année 2017, au tout de mois de mars, donc troisième mois d'année, est-ce que vous avez déjà un appel moko ba bengio banda janvier tinde to komi lelo ou bien proposition mo ba proposer déjà na kati année ou ils a déjà ou comment? Ouais, ba proposer parce que na année 17 na uti Lubumbashi na kindiki Lubumbashi mutabeta kinga yela ki kacher mo arabu abeta kinga na Lubumbashi on na bomba yango te na kende susu Kolwezi baganya kinga ina machine de guerre ponga ba so gagner dingwa bomba te baganya na machine de guerre na kende susu na Kipushi baganya na moto na kachero comme on a ouais mais ça qui pasteur bible aganya kinga ina bomba likamoko te aganya kinga alors na année 2017 au Cameroun. En année 17 ba gagné que 3 personnes ouais d'accord na bumbelo mo parce que na sala ki berere na ba combat na ngai na perdre ba combat na ko ba na perdre ba combat na parce que surtout du sponsor mo ka bien ko patronner combat na peto ko zong contre Moarabo a gagné ngai na Lubumbashi ministre sport de Nikamba ya patronner combat wa boye na gagné que na stade 20 mai ba nous sommes au moins comme la télévision. Muto yo bimisaka michopo na stade wana isuka ndeni sort nezaka ndeni. Non, voilà aux autres tout la famille ya muto po ba ya komena senga to tika ngeleka na onde kwa seleka ki to tika eleka. Merci beaucoup pour comprendre que tozobeta lisolo na Yaedi grand patre César ngadi tokomema banka kandenge tolobaki. Alors Yaedi lelo tomoni okomi na monopole na mboka Congo parce que le 19 décembre Yaedi au télémo lobi ki non peuple congolais ba bimati. Et là on nini poussa ki au télémo lobaki peuple congolais ba bimati. Nous avons un souci en Boka Nangai. Tant que la diaspora va venir, que tout ça, boye, tout qui est là-bas pour que tout vende calme et tout bimate. Alors, il y a là que c'est un gomingue, dans une vérité que batwa ne copier, ba ne sera pas trouble dans libanda, na sepela qui n'est en côté. Il y en a une population qui est beau bimate, beau vendre des sikamoko, tout rendez makamboka izagoleka. Et ça là qui on nini tangu population ba yoka kiyo au lobby pe ba yoka parce que ebele pe ba lobaka mais tam sous population yoka rati mais yo au telemi au lobby population pe yoki gouvernement pe yoki non naza leader d'opinion c'est la lobby comme mon katamboka population ko yoka parce que balingi ngai balingi ko kamaro banangai naza muta désordre tengana lingi kimeza na mboka. C'est pour ça qu'on va en avant tout seul dans les qui sont moniqués comme Mabé et a dit
en tête ali ambassadeur de la paix la paix eza na mboka na kwa mona teke baninga na ngai makila etanga ekosalanga pasi mingi parce que ngamona tangisi makila ya bato te mais nakoyokaki kuna bibembelali kuna boye na ningaka yango te. Est-ce que lelo so tolingi tolobaki na mboka au Congo ya edi bazalaka na mwa ambition côté politique, est-ce que ça solo ou bien lokuta? Non, la carte politique naza na émission moko te nalikaka simple ngai nali comme avocat du peuple so namoni gouvernement ezokende boye ngai natelemi nalobi non tolanda boye pour que peuple esepela. Naza député te nazali bourgmestre te nali chef ya quartier te nali chef ya localité te nali ka moto moko pamba nga peuple etia ngai mpona kotalaka so makambo yali na désordre ngai nalobi polele. Alors nalandi une émission moko pa concert na ngai olobi kino yo pe il faut ça gouvernement na yo donc ça va ministre na yo ba ministre culture makam et idée wana yelaki wapi ya idi, est-ce que c'est possible na mboko ça le roi bongo? Ouais, son la bina c'est le gouvernement na ngai parce que na moni gouvernement na saison marché bien te bilo qu'ils ont gagné des talo dollar et mati mais comment je dois souffrir faut nous soutenir ba député parce que ba député yo sont moni ba député ba ça dit grève na mboka o poto fota ki bango pour ba défendre biso mais ba ngo défendre biso donc il fallait ça peut ba député na ngai o to yibi que ce qui ba ça dit madame te to révolter to lobi que non école ka boy école parce que député de fota ki bango so moni que gouvernement zo ki madame te ba bani bo le quoi la gouvernement ngolanda biso te biso to ça ko grève to ko changer les sociétés mais bango ba kende ke pona argent de poche na bango baninga ko fokota na makamba peuple te na famille na bango mais baso bosana ke ya to jambongo mais baleki na ye bana maleki na bana nzana na kata mboka. Alors madame na sala ya pe gouvernement ya sans ordre to yi ba ko diriger mboka na biso ne ko ki to ça ko tête à tête na gouvernement ou dans la place nka fana sala gouvernement na ntango ça gouvernement yo moko ozana ni président niti président de la république ou comment, parce que sur ce gouvernement vous avez premier ministre président tonani tengara ko na ko ta poste moko tengara dikaka avocat du peuple na so traka ka baunga kandeni baso saso bosani malamu te na révolter pétition gouvernement ko to sali gouvernement mosusu to lingi bda gouvernement eza na place oye ko yeba pinda ki oui souffrance à peuple les a ko souffrir. Merci beaucoup. Tozo continue toujours émission Nabiso Bozo Kaya Edi Azolo Bazo Bombata Elo Komo côté. Alors ya Edi mokolo moko telemo lobi kino ozo senga na ba diaspora batika mwana na yo kimia parce que ba koma ko déranger. Pourquoi? Parce que yo meke ko bimisa image ya PPRD balobi ya Edi akomi collabo et tant balobi ya Edi akomi collabo pona bango ba monaki première soin ba keno ko menacer moi nous à niveau à poto na kombo adie. Alors il y a dit tant que téléma qui ont lancé message wana est-ce que lelo oko quoi siré ba nous bazo lando qui dit à comment vivre na kimia? Non dia no buluté parce que nga papa na kimia yepe kuna pa na kimia et l'autre lugai ka question na bakile ba to bini ni ke eding bazana taper perdre non elle est partie en mboka na biso mutu akopona parti oyo alingi oyo balingi okenda pe perde bakei oyo balinga pe idps bakei oyo balinga parti songolo bakei mais lelo tolukaka nini mboka ezala kitoko tolia malamu midi tole tongo tole midi tole pokwa tole mais biso awa tokoma kolia soko olie na tongo olia solobi na tongo olia malamu te alors ezosala ngai pasi alors ezala bato mosusu bayali pour bamosusu bayali contre mais tu vas faire des camotos sangana tu vas n'into quoi ça poto bon ça mboka na biso. Merci beaucoup. Alors mboka na biso tous en actualité moko ozo circuler na ngao ezali mort ya papa Etienne Tshisekedi banda papa Etienne Tshisekedi atiki biso nanu na yambi ya édité ozali mona mboka liwa ya papa Etienne Tshisekedi na makamnyo so ezo lekatile lezo lobela mona mboka nini? En tout cas papa naza politicien te ba politicien bango bayeba oyo nini bazo proposer pona papa Tshisekedi soki bakobongisa etali bango soki bakobebisa etali bango mais bayeba ki soro oyo papa Tshisekedi za kozwa loyo pe kokwela bango banaka route wana alors nazali ki moloba parce que nali politicien te
gouvernement nanga na sani na mutemo ina loba ete bozela ka mukongana osala gouvernement nanga ndi na biko décider ongana loba. Alors tokie lisusu na actualité oyo ezoningisa Facebook, ezoningisa internet, ezoningisa monde entier lelo. Ya dit premièrement osala émission na Karine Mokonzi na RTGA, tomona oyo eleka na RTGA. Lelo ya dit oyo ningisa sur Facebook, tomoni yo na ndako ya Karine Mokonzi, ozo pesa Karine Mokonzi kisi Karine Mokonzi abi o pesa nga liboso indire sili parce que bakumu finganga bakumu betanga bakumu menacer ngai. Est-ce que ya dit eza nango kaka tromper Batou ou bien ça vraiment action en solo ou bando sala manda kwa Karine? Sur le Karine c'est Dingwe. Et Dingwe c'est Karine. Koingate oye badi A à Z. Hein? Sur Karine Mokonzi qui parle ngai que vieta parce que akina bene mimi ba okanela ye. Alors nous tenons au canela ye photo comme moi comme pe na protéger et bandeli na monde ça qui est première phase A. Ce qu'on a qui na monde c'est phase B. La bibona faire voyager sans billet, sans passeport, sans visa. Accueilli à moni place ngana kendeke. Soka mona ki ba nyama, soka mona ki ba nzete, soka mona ki bato. Botina Karine Mokonzi monta yebisabino ke amona ki nini sika kendeke. Yine mto yebisabino, mais mingi bazolo banini ke idingba kumikolo akumiko ko parce que batin surtout même ba Jésus. Ba juif nyonso balingaki Jésus te. Même ko Jésus ko faki ba kinte ko ndima Jésus. Alors botika Karine Mokonzi avant même atana mabena e boye bisangai ngana ko conseiller que normal Karine comme Mokonzi que tala tout ça la boilanda bo pour que tout ça la bien mais baninga te bayeba entre Edingo na Karine Mokonzi nini zoleka na kati wana etalingai na Karine Mokonzi. Karine alobia kimisi bana matete pembe na ya edi moko azwi place afandi. Or tu ibiki matete za unité hein matete bolingo moko za na kati wana mais mwana libanda ya kimisi bana matete ya azwi place afandi. Edi Karine kimisi bana matete Karine nde akoti na kati ya ngomba ya bana matete. Oyoki pour na matete jamais vous mona na ba Facebook na ba télévision ki o matete kuna mobulu ya liba kuluna banani nani bomona yangote. Les jours où il va passer un trophée dans la commune où il va série premier trophée où il y a matite parce que bana matite baza ko yoki langa de A à Z o nyusu ngana wana banko baza ko yoka yango likamu bien matite te botika Karine vanda ce qui azana mabe ya kosala bo ibisanga de prendre na vanda kana ye no ibisa Karine ki toi peuple elingi boy Karine meka ko changer kota na nzelo yo batu bakolinga. Président batini so alingi Karine te ezala ba mususu alingi Karine ba mususu alingi Karine te. Alors ngape na ko kota na groupe na ngona de nga ko kota pona bongisa yo ka ke Karine za moyibi Karine ko Karine mutinanzela ayibi si bakolona ke bobeti langa moto tel Karine sale so Karine zo ki kesi alinga ki po yi pala ki na doute api moto nanga ngana ina mwana no place yo kendeki na tubandaki na RTGA tungana RTGA to ina ndaku na ye to vandi na lobine bo tikana la kisayo ndenge ni ba place ngana kendeki na la kisi pe amoni yango pena bakingi ni geno boila ngamba bula bayili ngamba bula batimoto yakina moya yako kubala wala mama desu na ndaku na bi bokitsa madesu boila ngamba bula bayilinga mbabula na bina Karine okovandela mbabula Karine abangaki parce que tanga kende komona amona place akende komona amona kango somo moye asala ezalaki te yana na bana yeke soki moye yali dimanche na télévision okofandela mbabula pe okozika te ndinga na mesa na kofandela mbabula ya di Karine mto ofandela mbabula to yondo ofandela mbabula Karine mto okofandela mbabula mbabula na moto en pleine émission na bati Karine de kana mbabula fana na mbabula po ibaki niveau ni yokomi bongana sina fandela mbabula siko fana tunda siko Karine kende ko fandela mbabula to ka oye koleka webike
quelque part bato mosusu baoloba baoyi na Karine mpo bamoni Karine akomi fimo ya bakisi makasi kotango bamona lisusu afandeli mbabola ya edi ondire okimisi bafani te. Ah, mais c'est normal Karine nakomana bakisi nana simba bakisi te mutu nyonso tu na mokili na biso asimba bakisi bokoko na biso yango wana ti soko osimbi kisi nde obomi bato boyi na famille ya Karine bakufa bato boyi na famille ya Edingo bakufa me mwana nga ndenge aza na poto kuna makili baona petit Pablo soki bino yango ke vandre ya mbabula bakovandre ya mbabula parce que eleba Kofi nganga ata apesi yo kisi me moko etikalaka mpo na ye alors nakopesa nyonso epai ya Karine te so napesi mwana na ngai 3 nakopesa Karine 2 moko ekotikala mpo na ngai nakogarde yango. Merci beaucoup Yaedi. Tokomo cité déjà vers la fin de l'émission Nabiso. Alors Yaedi, lelo soki ota la monde ya catch, ota la bano yo bimisi. Et sengono ezala nini. Et puis bana nini o lelo mo soko fandi boy, o sepela na mutema tan ota la musala o bon ba osala donc bazo présenter produit o yo pesa bango, o yo la kisa bango. Alors et sengoni yo za na mutema pe otangela biso moi 3 ou 4 bana o yo bimisa déjà o yo ka sengo komona bango. En tout cas, ça attali bien na bakacher bango tout babuna ke style Edingwe. Mais là quand na musique bango tout bayembaka style azaiko. Oya betaka style ayemoko azate. Tous les kachers babunda ka style Edingwe. Le temps ça qu'on va na bini que oui na sale loko na katamboko po mutu moko tala baninyo ngana sala bona sala boite okono yoka kuna ozobunda kuna nga petit dingo yoka kuna nga petit dingo yoka kuna nga petit dingo mais le vrai dingo à pied le vrai dingo za linga moko bango tout babunda kana style dingo comme na musique bango tout bitaka musique style zaiko nyoka longo oya sala style na e azate orchestre nyoso e bitaka style zaiko alors botocha na ngote mbete nali fier lukula pe nyoka longo alaka fier parce que orchestre nyoso ebetaka style ya nyoka longo bakacher nyoso babundaka style eding oyo bina bunda style eding bete lokuta. Merci beaucoup. Alors soki lelo tolobi totanga ba parrain to ba producteur oyo ba meka ko produire yo na ba événement producteur nini atikala vraiment na mutema o lelo so fandi ba non ozo kata posa abandela sous production producteur na jora kwa moninga na ngaki c'est ça 20 kokar masakuba bango moto balobani ni ke no tozana doute Edingwe yaka na poto totala sur miracle na yo wana ekosana pe na poto pe na kena poto na sali pe miracle na sepela ekovana na mboka na siminzela na zonga na mboka na ngai donc na kumisaka bango makasi okola mama Ida Okapi ayamanga kitoko Mijo Minyengi ayamanga kitoko mwasi ya Fafa Fabrice ya Brazzaville bayamanga kitoko alors na koza na mabe epai na bango te na onikoto ba bandela lisusu na zonga na ya kosala deuxième série bamona face B. Merci beaucoup Batien Sobazolanda yo sur rdcongo.info.net. Lelo Yaedi ozana micro na biso na ngota la caméra message na ya suka na bande kuna biso ya diaspora bande kuna biso bazota la biso même na Congo parce que Congo peut tout comment otala internet. Alors message ya Yaedi o uti vraiment na mutemano okope sa peuple congolais ani. Na bande kuna diaspora na to saka bango makasi. Pour jamais na koyi ko négliger bango po bango baza comme bato asasa kinga tanda kina hôpital basasa kinga ina 250% sans bango ngana ngai kozala te soki bamoni mabe yali pa ya biso awa na Kinshasa bajwa numéro na ngai 081 920 36 50 na libe moto na rappel na mabungi mabeso ke zali buna te Edingwe sala bokogangela moto eza mabe attaque na conseil eza biloko mibale tango zo bana moningo zo pisa moninga conseil de bana ninga koki ngana koyeba ki ba pisa nga conseil po ngana ninga critique mingi
soki mpe boza na problème na Karine Mokonzi nasengi boyebisa ngai nakoyebisa ye ke tala Karine landa vibo songo nayebisi Karine alingi koyokela ngai te la natiki nakolabore na ye lisu te mpo oyo ngai nakoloba na Karine yango wana Karine akosala oyoki badiaspora tovanda calme tokosola bien ntango ebembe ya ndeko na biso ekoya me nasepeli te ndenge balobi nini ke bazokunda léopard na biso na cimetière ya Gombe nasepeli nango te mpo na ngai Edingo na ambassadeur de la paix nasepeli nango te nalingaki soki ngai naka na poto na ngai na permettre te ke ebembe eya parce que famille biologie ya papa Kisekedi bakoki kodirige biso peuple te biso peuple moto kozwa décision ke bakokunde bisika te baplace yali mingi lokola na gare centrale yali place na palais du peuple yali place oyi bien ke tokosala péché biso na RDC mpo toke totimoli mikwa ya bato oyo bakunda na Gombe famille oyo na sikoyo bakolinga biso mpo alinga akino tia fleur lokola batalaka jour baweya akino tala cimetière na ndeko na ye place yango batimola bo ebimi na sikoyo totia yango wapi batimoli déjà bato bana sera moto amona ndeko na ye aza te nayebi ndenge bakosala parce que bakokunde na Gombe wana se etonda yaso na place so te baplace ezali mingi na RDC tozala baplace ebele bakoki kotia mais tomoni mwa te bakoya meme na libanda na kata ya libanda ya Fikini wana bakoki meme kosala mausolée na place wana place monument ya échangeur bakoki kosala meme mausolée ya Kisekedi place wana mais ntina naloba mingi te posa ya kolela ezoyelanga parce que nazokanisa vie wana alaki molobeli na biso moi tosala lisusu eza te toyebi te soki nzambe akotinda biso molobeli mosusu toyebi te tofana totalaka ndenge nini mokili yango ezomarche biso mpe moi tolobela te parce que taba politicien te ntina ya koloba mingi eza te naloba ngo bien ke concernant makambo ya kachi nazobundaka kachi so nazosala théâtre parce que eyali métier nabandaki banda kala ntango basan souci bazalaki nabandaki na groupe salongo nazalaki Edingo ete me balaka kobenga ngai vie makambo nalongo na groupe salongo sans souci aye kozwa ngai nakoti na groupe sans souci nalongo baza koinvite ngai partout yaka kosepelisa biso nali motu moko nali multiservice nasalaka misala ebele nalai mpe gardien na équipe moko ya kobeta bale nalai gardien équipe moko matete awa boye naye kolongwa me namonaki sport ekoki na ngai yalaika ya kachi yango navandaka na kachi jusqu'à présent moto akosa bino te ke Edingo atiki kachi non avant natika kachi ifo nakutana na Shaimaken John Cena babetanga public emonaki Edingo abeti ale nasengi mpe abando mbana moko na paso eza koavance me nzoto eza kovandaka na place nango age eza koavance me makasi nange ezali kaka oyoki nzoto eza koavance seigneur bandenge bozoloba nzoto eza koavance me toyabina na moto asure kaka komema oyebi bien ke nalelaka mingi papa parce que tika Edingo belongo batie États-Unis ezokute cher mais ticket ya 40 personnes bakende États-Unis na gouvernement ezali moins cher ozokanga likambo yango te mais déjà senga gouvernement ki okende ticket ebima te mais soki na bajoueur ticket ebimimbango mais mpo na Edingo ye moko akende États-Unis ticket ezokute cher mais soki balobi mpona 40 personnes ya baléopard ya bali balunga bakende États-Unis ticket ezali moins cher mokokama likambo yango te yana bakango bien ke nakoki kolinga léopard te
naninga ngala yo parle équipe nationale na biso linga yango te te naninga ngango te parce que nakosala surtout soki baye bakozwa bandako bakozwa bavoiture ngai dingwe na bunda mingi de septembre jusqu'à présent eza na vedette moko te abande sport banda septembre ti lelo 2017 azosaka sport na monde entier moto moko azali te kaka nga moko edingwe mais bakokasala te ke edingwe bakotisi combien na kata mboka na biso babita valeur na ngai te alors batika na vanda na ngai ndingo na yaka soki nakei nayebi ke nakobunda contre moto ya Brazzaville nakoyebisa ye bien monsieur oyebi edingwe oyoka kombo edingwe nakobeta makasi te tiangalar napesa victoire parce que même naye na victoire awa nakobénéficie na ngango te oyoki alors nakokoma sikoyo nini tiangalar oganye dingwe otikala na honneur na yo nga na jular na kana parce que même na gagné yo naye na trophée na kata mboka na biso bakopesanga rien ekopasanga alors unité na na batrophée ao otika na vanda calme merci nakomisi mwa na ngai ndenge azobunda na poto kuna napesi yo merci mingi nakomisi mwasi na ngai nakomisi bato nyonso to baza na poto alaka pour ngai nasepeli mingi mama Ida Okapi mama Mijo Minyengi Masakuba Kokar Kisese Savent ce jour moye koyala bozwanga lisusu naya kosala komba kuna nakosepesa bana mboka mpe na nsima tokozobi tokozonga malgré tout kangala azali kuna adversaire na ngai elaki detail ye wana Jaguar nalelaka bino mingi bokona bunda bana mikea te bobengisa edingwe aya tobunda ngai na bino so na poto mpona zonga lisusu merci. Merci beaucoup pour comprendre le message Yaya et dit. Alors, tout comme il a souka émission, na biso analyse, au monde to beti analyse sur dossier ya Karine Mokondi, to beti analyse sur Mboka Congo, to kenda kakabou. Na pesi merci na grand prêtre César Ngadi. Merci na Yaya et dit pour disposer temps na yo ya robeta li solo le lona gradi mouya. Na pesi merci na Reims mouya na sima caméra Fabrice Baimona, Dani Bokombe Tsunami de la presse congolaise, Dolnad Kachuva, mon ami personnel na France na Bosaniote, Mame Milinzemba na Londres, motema et tous pepele ya Mbetolo. Na peshio bambote belé na bosanité kabaka bangu chikuna les champions Rex Mbuluku casque bleu na Suisse na pesibino vraiment bambote belé na bosanité Peter Deschanel les États-Unis mon pire vieux propre na bosanité Koja Kabuya bino tuna kati États-Unis Deka Innovatique na bosanité Danika Songo na lela bino il y a trop batnyo so bolingi gradi mu ya bozana posa na ngai bobenga numéro wana o eza wana na écran na bino bokozwa gradi mu ya sur Facebook komika ka gradi mu ya ibenge okozwa nga wana to robeta lisolo ozana posa ya ID numéro ne yango wana eza mpandi benga ya ID bo solola yo olingo produire catch olingo sa be événement minene ya ID aza wana za disposer benga ye bo solola na yenga na bino to kutani à la prochaine bye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente.
Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des coups.